ata za na bana 5 eza problème te ya batela nzoto na ye abatela nzoto na ye malamu mpona ayeba kita mususu lobi na ye omoni ayeba kike no aza mwasi fo garder nzoto ne kitoko ozomona neti nga bona munene mena za sportive omoni na lamuki mwa tongo mwa 6 heures na lupango na beti mo batour na yebi ke non sa mwa abdo omoni na munene mais na za vraiment libumu te po nini obatela mwa nzoto mwa sport sala mo bien tonga bomba nzoto na po ayeba ki lobi na ye ayebi ke non avenir nga isuki ate lobi to yebi te koza mama bana 5 mama lobi likambo te koza mama bana 5 de lobi ke mutakoki ko se remarier te non qui vous dit ça hein après tout aza raison na ye aza libre au sala choix na ndenga lingi ye na vena biso jibe ba boya na kala jibe le quoi yazo rêver ti le la continuer ko rêver so esengi mama bo ke le mama moto la na pongala mukato bo ke mama moto la muka ya mukonza mboka na biso pe lo veka azaki na ye na mwasi te azo amoni ke mama mida pa zana azuka mwasi ata ba misa ata biso ba oto gangi ganga ata to boya ata to sali bona ngo ke longola alliance za na musapi ya mama mida mutu mo ke boto la na alliance wana zate mutu mo ke beta na community boto ya mikanda paso azate mutu mo sa donc to na biso na eloko sala te eloko sala ezaki avant ba bala loko asi ba bala ni mama totalela ka nde bango nani yango alobi Nicole Nzemba te ezaki yo moni mobali mo bien se présenter liboso na opposa mama bana 5 na ndimite ngako boya. Et surtout que ça a un mort respectable sérieux. Nandimito ngako boya. En tout cas, vraiment franchement, na lali na lamu ki na talinga bi o. Congo France. Bisona bango. Bango na biso. Bisona bango. Ikara molai. France.com. Site ya solo masolo danger. Masolo kitoko. Congo France.com. Salut les internautes et quand tolobaka na site 3W Congo France tolobaka toujours na Congo France za kande makambo Congo France des solutions yango na toujours votre humble servante na bino na kombo ya Nicole Nzemba balobi Nicole Nzemba la perle noire na kati émission na Ndule News tolobaki tokolakisa bino na ba couche nyonso ya makambo pe tokota partout le long tukangana concert na ngai Audrey Luzolo tolobaki vraiment tokoloba mingi pona ba fi na kati ya mboko ya ville ya Kinshasa to eko remarquer eloko moko comme vraiment na actualité na ba fi jeune fille ali mobali ya jeune garçon te jeune fille comme ka ko préférer mingi papa et puis jeune garçon comme mingi ko préférer maman balobi kuna nde bazozo ba vitesse ya masolo donc jeune fille so zo na mobali na ya jeune garçon zo monde vitesse ezati donc faut mo papa nazo sale bien azo pesi ba mbongo bien yango le to ba to ko partager li solo o ngana concert nga vraiment en tout cas to ko kota na ba couche nyonso to ko lobela mambo moi et belé o etali ba fille pe parce que ko zo mobali moko te comme ka mi satu mi ne mi tan ce que ça mi bali ne bazo sa ke ba fille bazo mi bali belé to ndenge ni mama Emilie Nzemba motema ya tous pepele ya mbetolo. Bonsoir Audrey. Bonsoir Nicole Nzemba la black line balobi mikolo la perle noire. En tout cas Audrey tolingi to lobela vraiment sujet otoza nango lelo otozo sala analyse nango lelo. Audrey na eko remarquer eloko moko na kati ya ville ya Kinshasa beaucoup plus ya peka na ville ya Kinshasa te. Eza ming partout mais ce que lokola biso toza na kati ya RDC to sali analyse wana na kati ya mboka na biso. Finyo salinka ka rouler. Finyo salinka zo mo papa na mo boya okitaki na mo jeep nga ba mona nga na kitaka na jeep. Fi alingi sumo bala génération na yete. Eza basé sur eza bita quoi o comme ko sala eloko boye et régner mingi na kati ya mboka na biso. Ko envie otoni. Bon, déjà avant toute chose, nazo remercier boutique Patience Lutete déjà à Nare pharmacie na Kinshasa na bandal sinkin déjà wana na pharmacie juste na croisement na loko ozo kende GB ozo verre kitambo hôpital wana nde sika bayambi biso lelo atozo sala émission na place ya bien o bino bozo mona en tout cas vraiment so bomoni boezande grâce à boutique bon nanda mabete na lata awa donc ba fille ya kano ba fille ya classe ba fille ya bien ba fille batala YouTube na Kinshasa babanga megate ba fille ana vraiment na bike boye ebele bokoya ko luka sac o na memi boya luka sandal na lati boya ko luka body na lati vraiment mo bimbana na lati nde awa donc biloko tout o na lati o na sombi ezande ya boutique Patience Lutete donc voilà déjà avant na répondre na mutuna na yo merci beaucoup merci na boss na Didi Dipumba merci vraiment na chance à pesa biso ya ko leka na image na bango ya ba mona biso boya en tout cas eza grâce na ye Didi merci beaucoup vraiment en tout cas voilà.
ezalaki sous question nini Nicole Nzemba? Est-ce que bungi na question pour que musika autre maintenant sikoyo zela tozonga na bicho tozana ngolelo vraiment question nanga beaucoup plus ces aboyés na sali to sali constant moko na kata ville na biso ya Kinshasa ba fi balinka toujours bazala à la page yango siko balobi muto kolia na mutoki na me fi alinka azo mobali moko ya tata donc so mutana mo mobali ne mo mukolo bazoya kuitaka na jeep na coin avenue be na wapi azo mona ke non ngape nande nazo vivre parce que herbe kitse bon moi sans moi nindo et comme le kola na mode moi ça linsu ko vivre na mbala génération na été moi ça linsu ko kozana mobali moko te siko nazo tozo e bati yango analyse na soleza eza sko bonzo sani eza ko envier auto muto so lingi kaka ba mona yi. Nicole Nzemba, merci pour la question. Eza mutuna moro vraiment mutuya makasi ezo tungisa pe mo ba jeune fille à Kinshasa et pe na ba maman. Nicole Nzemba ngana loba toujours na koli na famille moko où il y avait tout. Tout est parce que papa na zaka Didi Kinonité azara peut-être mususu ebité président de la République te mais na zanga appeli paté na zanga pe mais na mona du moins ba réalité il y a mariage. Le lobby sur la jeune fille to sentiment plaisir ya kolinga mibali ya bato. Mais lobby jeune fille au nyonso azana souci à venir na ye azana posa bala Nicole Nzemba a osala bongote. Nayebi naza parfaite te hein naza parfaite te mais dis-moi le quoi na yamba moi parole na comment yeba moi eloko wana et ça la rapasse mama soko koyiba yiba na ekenge. Kolinga te mwasi andaku ayeba yo biso to sala babiloko wana dans le passé immaturité ezalaki mo makasi donc pona yo ozomona soko bimina mobali ya batu mwasi andaku fa yebo po eba koza mwasi mais c'est faux. Siko Audrey kuna ko tout au koti yango mwambango maintenant to komaki te siko nazo tuna boy pona nini kasi génération oyo tozo vivre le lobby so ba jeune fille to lingi so ba mbala génération na biso te donc comme beaucoup plus to linka mikolo pa mikolo bazo futa bien. Bon, mukolo ebi olinga Nicole. Sans cause à la hypocrite. Mukolo ebi olinga. Mukolo ana mwasi maman nanda. Oui, ba ebi ko tchabasi biso ba jeune fille ne sika na biso. Ba jeune garçon to mo neza passe. Jeune garçon na ton na ba Nicole na héros na Congo ya Tshisekedi siko ah. Mais comme jeune garçon so ebi ko olinga mais akomi nde yendeti. Akomi venado posa bazo akomi bakota na Bible. Donc akomi mado yende donc akomi mopa ya motema. No akomi venako nyatela yo. Donc mwende to mona la batongo bakala nde ba esclave bazaki alali na se boss nani patron to roi azo nyateli nde mibali ba jeune garçon bakomi osala. Donc soka découvrir ka no petit wana lelanga mabe mais place akoma siko ko manipuler motema na. Au moins place mabe ezokoma akomi osala lelo pasi, lobi pasi, 12 heures pasi, 15 ans pasi. Siko to zape na mitema. Yango siko bokomo na tape na yo na sa jeune fille ya changai. Yango siko bokomo préféré ka beaucoup plus mibali ya batata. Boyebite batata na patiki mama nanda ku mama tanga zolela ezo sape pasi na motema mama ozolela oboy na garçon ale liso meyo ndimo lelisa mama nanda. Mais Nicole Nzemba ngape na motema ti bon motema lelo ba changer yango. Esenga fo poto bambongo ebele na zuep ero. Na gishasa chichi boy. Na lukana mbonga ba vina ngate. Ko nani jiba embi. Famille zanga komona bimsa famille na ngate lukasu ba mbonga ba remplacer ba mitema. Ye jeune garçon na osarane la mutema na nga uti wapi? A uti wapi ye moko ana âge mature. A mukolo. Ali asusu mapa na milikite, ali asu mapa na bacha na milikite. A mukolo ya forme nene makasi. A olia pe biloko ya mikolo bongo maturité ko kolisa ngote tango yozo nyoko la motema mwana mutu po ba mona ke yonde bongo ngape na la sope ngapeti ngape na la sope ke ngape bien ke bolingo ya na ngona yuma tena yankete me bongo pe fo ba ye bango tango mosa lingi olinga epe tango mosa ko mo décoller bongo finga batu bandu yango siko ezo sala ke ba fi batu balini suko vivre na mobali moko te donc mutu alingi azala koto donc azo sangisa eloko ezolobela batu te eloko moko te donc mutu azo mimona neka donc ngapo ngado ki na zande do so mutu avona mbali mozo mo lokola aomona na te Nicole eloko no senga bande ko la biso mibali bazongela oyeba olinga moi sinyo ça na posa za la aimer moi sinyo ça na posa za la l'aise eskazali yo kasi na Kinshasa auto na ba pototo partout dans le monde eza na moi si morote o alinga pe mobile na tane lote bazalit bo bavanda po anini aolanda bolingo wana
ba olanda bolingo na nga na mobali mo na linga makasi bien que moi ba problème ezanga te mais na mobali mo na linga vraiment makasi mais tant ça pèse a komisa nga na bandenge mo boité financièrement mais a komisa nga musika makasi na bolingo na linga ke to vanda bongo donc mibali ba jeune garçon il faut boyeba kende to na linga mwasi na nga boy soki vraiment naza na posa a décevoir nga ta tromper ngaité pèse bolingo o azo mériter so monique malgré bolingo pèse e wana azo kokango kate wana le choix est clair maman ba condamné yote o luki na yo nzela na o mususu parce que mutu pe na bakishasa o yaya mutu pa kufa alikwa bolingo mutu azate mutu ma kufa alikwa bolingo mutu azate place e simba te otiki so monique non c'est bon ba conseil pe sunga biso Nicole orobo vie de couple loko e sala keto kende liboso pe to vanda to umela mi dialogue ton dialogue ezali en tout cas bolingo wana atamo ba menace yaki atamo mbutu mais bobanda ozonga toujours sima po bolingo place wana ezali omoni eloko le ki dialogue ezate tant bo dialogue chérie non pas ça moi j'aime pas ça chérie s'il te plaît en tout cas me menga mo likomi kitanga moi c'est non bébé gauche on a linga on te toke na moi droite et ça moi bien c'est pas que moi ça zali quoi mbal tombal non ezaka kan juste compatibilité wana koyoka na wana donc bozo bino moi sina mbali vraiment qu'il est simbe tutani bozo lingana bo vanda na bino eloko sala basi ya lelo ba koma okende libanda ezaka mingi manque ya amour quelque part azotala ana moi papa na nga mo boye asala nga mo ba c'est bon omoni ata mo papa na nga na minicho jeune garçon ko décevoir nga na ki ola lele na lipeka ayebisanga ka be autuna nga mabete autuna nga loto ayebisanga ka bébé ça va pourquoi tu pleures boye na boye ozomona soko ba bloc wana biso to luka mo ba soulagement wana mobali déjà faut yebelo moko ya bongo tango moni mwasi na yo akomo sala neti mo ba kende zonga luko yebezani tango yeba likambo ezani opesi conseil dialogue est très important. Ok, vraiment, en tout cas, voilà, on va quitter toko nyata moi à côté belé, le lot tozolo la meilleur couple du moment. Ezanine. Oh, toi qui n'a internet, ba lobeli, ba tout ba lobby, toi qui partout vraiment au drive, ba tout ba lobby, ba si j'ai salami, libala ya, ami dana, Vital Kamere. Pour na yo salion dengeni. Ah, maman. Bon, nga déjà na oloba. Nga nazala na lobango clairement nazala hypocrite Nicole nazala vraiment hypocrite na loba toujours likambo oyo ezouta vraiment na motema na loba toujours likambo oyo ezouta na motema Nicole libala na eza plaisir zo sala bien pourquoi mitema katsa mitema na bango to yebite nous on juge toujours on parle toujours o tozomona na ba fait concret to lobela na oya libanda biso to mona oyo bango ya mibale ba yebi to yebite mais na libanda o biso to mona c'est exemple à suivre pour anini amida tikala jamais ozala goûter laisser ya mutu ozomona aza femme moko partout azo ke kokota mabala bazo honorer partout azo ke kokota mabala bazo honorer ozomona quelque part exemple moko à suivre elinko lo bate moi si soki ba au divorcer première fois qu'il faut qu'on m'a désespéré non amida la ki que moi ça ko la désespéré moi si fois la toujours oyo ba ko tenir le moi si le maman ba pesa biso mitema munene il faut te ba toujours que non déception on a eu tant mususu ezali pona mabe nanga na ba ko bongisa tant mususu eloko décision on a eu ezali po place na zaki banda ko simba te na ba ko mekana no sika mususu ozomona osala ona ndenga salite te amida la kisi biso o bato banda ko loba pona ala kisi ke za bongo te ozomona ala kisi que non ye place azokende na honneur azomema honneur omoni eza quand même bien eza exemple o nga vraiment na conseiller na divorcé base la sous na désespoir te parce que lobby toromona que non et rozala sous temps mususu muto yo zana na ndako albala te tam so ekokoma songolo ekoma pakala donc eza vraiment pona nga bato bazofinga mida ba traiter de tous les mots en tout cas na tuna boy donc pona yo o sepel na ndenge ke amida akiko bala lisusu ndenge remarier Nicole Nzemba entre nous soit dit choix ya mutu eza choix ya mutu décision ya mutu eza décision ya mutu la fois passée na ba qu'on est na émission na jijaka bilengi ya mutu te ponga mona amuta bilengi na jijaka bilengi ya mutu te ayebi eloko alanda ki mama ngana na eloko loba te po ye moko tango akie kuna amona mukete a mama ya bana ebele ayebi eloko o ya sali décision o ya zui ayebi pourquoi zui décision ana toza ba nani poto juger ye kaka nde baloba na bible nde
nzambe aloba na Bible soki yo sala mabete bwaka libanga mutaliboso epa ya mwasi yo sala masumu pour dire que biso na tozala mabe na biso ka satanga nde na za liboso ya caméra bo na osimbelinga micro tu penses que moi je suis parfaite na parfaite mais juste tolobara toujours oyo biso tozomona pe tolpesaka toujours baninga conseil bayeba ndenge nini faut kosala ndenge nini faut kozongisa Audrey tokati o maloba te to yo to landi na ba YouTube partout to mona ba mama leka ba président JB ba bimi donc ba tu ba lobby ba pesa mida ba mbula o ki ba pesa ye ba fingi par état mida soki ba 52 ans bazo bimisa wana ba lobby mingi vraiment pour na mida vraiment en tout cas pour na yo Audrey na analyse na soto sali lelo pour na yo donc mama 52 ans ko bala soute ata za na 75 ans kutu libala biezala vome bovanda bino surtout na bakishasa o basi nde ba bango décevoir mibali fo bovanda pena bovandi boumeli boyeba ni sima peut-être boko balana pone za na tabala na 70 ans oya biso eza nini yaya asali choix na ye alandi nzela na ye donc soki bali en tout cas désolé pour na bato ba olanda biso en tout cas wana eza opinion na nga eza point de vue na ngai. Donc eza mabe tata na 70 tata na 60 ans abalaki eza problème te ayebi aza mature a mukolo aza na expérience ya vie ayebi eloko oye alandi totika ba blabla totika o amida salaki bo amida zongisa ki bo aza mwana mukiete biso te lelo to koma o gérer couple na ye to biso te lelo to koma o gérer ba sentiment na ye to ba ko gérer lobi na ye ye moko ayebi pourquoi zo sala bongo azo assurer pas venir à bana na ye Toyoki balobi ke Amida bali 3 fois. Siko to nito tuna yo po ngai na oyo toyoki balobi Amida bali 3 fois mais to landi ki sinzo alobi ke il paraîtrait de dire qu'il na bala ki Amida te bon. Yo poko konzima ke un jour na vino est arrivé ba balota 3 fois ta 4 fois. Oh mais ce mabala o nazo kote zo simba te. Obi mabala mso obi biso ba blom to loba to salaka to loba na sentiment ya Nicole. Bon so ezaki la voix de Dieu. Ce que j'ai dit, Nzambe ne muta senga ki keno nani comment vie Amida fois c'est passé bongo. Amida Nzambe ne muta baki Amida fois ça na basi abala na mibali misatu to 4 to 5 to mibale to moko. Eza makambo Nzambe ya elekela kana ngoka batu. Eza makambo Nzambe elekela batu. Parce que ndeza na Amida lelo abali. Bato bele bazo mona ngo mabe. Mais qui vous dit biso toza banani? Poto juger abali et pesela ki bongo est-ce que yem tendo linga durkab na biso vital camera veka yem tendo linga to vital mto approcha Amida ndenge mobali nyonso akenda epa mwasi lelo babali mama to jeter ka to pesaka ba fleur to boka ba fleur to ba félicitations po biso pe to bi parcours na biso te to bi lobby na biso te oh nzamba zo bongisela biso to bien ngote donc en tout cas to jugete Nicole Nzemba to jugete mutu na mutu abi o azo sala vie privée ya bato to kotaka ngo vraiment moi mingi te parce que quand ndena ocho ba Amida aza c'est une mère des enfants ayebi azoluka avenir ya banane soka mona kike soka eba kike no eloko osala eza mabe anga sala ngote loko asala on se ka ebi eza malamu et puis banane ba accepter ba famille ne ba accepter c'est que ayebi ke likamba sala eza mabete eza malamu. Voilà, on a la perle noire et Nicole Nzemba. En tout cas, tous les na micro na biso ngana concernant tous ça analyse na biso kaka ne tolobaka na ndou les news nde bokozo babiloko aboye balobi nzambe so apamboli kaka Audrey mais balobi boye il paraît bana jibe ba décevoir jibe pour bana jibe ba tiki papa ba ke robina na bona fête mama balandi mobali ya mama balobi ba pesi jibe choc Nicole bon toujours net na biso ba Congo bana bazaka ya mama na biso ba Congo bana bazaka vraiment ya mama. Donc je ne pense pas ngai moko sincèrement parlant ata ezaya ki mama nanga na kende. Ouais. Nanga na kende pourquoi? Na lo bana sentiment te nanga na kende parce que eza maman nanga. So naza na mokili eza pona maman nanga. Donc nalingaki na kende eza te pona to de eza kutu tende bat bazolo baba rumeur que non à décevoir papa à sali boy à décevoir papa na bango non mais ce que so ba kenda ki pété bino bo tala ka papa à décevoir papa bon si ko so ka kenda ki te alanga décevoir pe maman balinga pe ba décevoir maman. Omoni donc to meka ko tozana parti prité tozala na katikati biso no soto yebi ke non jube baboya na
kala na mida bien que jubeti le laza na bolingwa mwasi na ye akokai ko sala pe nyonso po mwasi na kende te loka sala ki nyonso mais mwasi na kenda ki loka sala ki nyonso te mwasi na kende kaka donc vina bango to yebite nini au juste eleka ki wana mais lokola jibe amida za yesu na maboko na yete atika ki déjà kala alongwe na ye na didi kinwani alongwe na didi akomi suko lelo na durkab na biso mama suko ya jibe za nini jibe asi atika nani asi atika mida kala baboyana na mida kala ata moto tika kala yo ozape ba ex muso tika kala mais soko yo ki lelo pa lingi surtout soki ezaki na niveau bo bakoma ki mama bana et ça la ka passe na motema to zo pe place à mukulu oui to zo place na ye par rapport à quoi et ça la passe oui na yebi ke ça la passe ça ba bolingo mususu boboyana bino na mutu mais ya bima vraiment complètement na motema na oti donc ozape na posa to musu bozonga na te mais ozape posa mona ke ka wana mais siko wana eza sentiment mabe wana siko eza sentiment moko ya mabe yango ekotisaka bomba makambo mabe pe ebele ntango yo boyi mwasi tika ya évoluer ntango yo boyi mobali tika ya évoluer lobi tobenga ba ex point azaki ya yo ntango akia komi ex na yo siko yebisanga na soki vraiment tant nyonso amida asalaki ceux qui vont manger bazana pour se récupérer je pense qu'en salon parce que nde ba toyo kaka bazonga na kali susu siko Audrey mutuna na nga mususu ezabwe toyoka tomonaka tango ki kinwani ayaka po abala amida abengaka président na biso Weranson akende kobeta mais président Weranson aboyaki po malgré toyoka bazana batiraima na mukulu mais aboyaki parce que atalaki pasio ezopesa moninga ezape po pananga lelo so basalinga na mama CDG mais lelo tomoni papa na biso nani Vital Kamerhe a bali amida tomoni na pire pecho to yebi biso nyonso héritier watanable mbalobi na mikolo aza ipena pire peta jibe a beti concert Kofi Olomide a beti concert na kasi ya bango na bango ça ko yokisa moninga tema pasto balandika mbongo otoka ba boni ke no a mutna mutali kamneti kanga na soigner mikolo ezande koto. Bon, de to il paraît Durka bazala pe baza famille na héritier wata. Donc baza ba grand frère abenga ki grand frère na ya famille donc ba mesana ba ebani Durka pe azala ka assistara pe la matanga ya héritier wata. Aza qui vraiment grand frère pour na héritier wata. Quelque part total ibo jibe ezana on ga vie tant sur musique tant sous bo ba ebani ka lobby. Là on n'en disconvient pas. Donc voilà. Eza wana eza siko photo ye ba héritier ki no beta poani héritier akenda ko beta atali vie à famille atali alobité devons maintenant décevoir na ngai JB mais na koki jamais ko décevoir vie na ngai parce que déjà aza d'abord non seulement aza homme moko respectable parce que là aza mokonza mboka c'est non tout non motuna mais héritier wata biso stoyebi ke avaya BCB avaya maison mère beta pa JB lelo héritier wata avaya maison mère beta pa JB mais na kolongwa pe héritier wata na maison mère azonga na makolo ya JB ke pire vie na nga tayo moko bongo so abeta pa JB nde JB faut comment gérer ba sentiment na ye. Mais quand même, Audrey, tu es réaliste. Tu es de tous aboués, tous abaninga, tous ab concert ya katia musala. Le long na moni ex no moroboué abali ex ya niveau et comme la kaya mukuluna nani babenga na kende kuna na kiko animé tala na ntayo moko. Nicole Nzemba balobi la reconnaissance n'est pas de ce monde. D'abord la reconnaissance n'est pas de ce monde. Et puis à part ça moi mbisa landa ka isika ma ezochola héritier wa talande isika ma ezochola tom soupe na musique et simba te po déjà un monde des alons pe moi tengu bolimsa akine kuna tom soupe moi poste ne pe na côté pe banini pe ozala te siko ko fa salon kandeke balubana te ndenge toyoka ba guerre ezala nango to moni pe bana babinda bo banzimbo akofia mopao donc en tout cas esengaka mopao po animer na fête wana. Voilà, en tout cas, Balantigna sur les news de Nakata site www Congo France. Tolobakabo s'abonner massivement. Nenge mama Emily Nzemba s'abonna. Soka izo kota mamba zomona. Bongote, tolobananyo, ya choisi matata. Mama, ma bibi kona botoli Audrey. Ya choisi matata. Faut ça la sala Audrey. Dolabi, yo solara jogo. Vraiment, en tout cas, tu peux si on botte bisiko za mobali ya. La gabonaise. Mobali à la gabonaise. Vraiment, tu peux se mbote bisiko zali. Et ma meilleure fondation Lisa wana mon boss. José Didi Pumba. Balobi l'homme noir. Na bongo ya bablon.
cerveau mon terrain balobi mutu panneau soleil mutu wana okoka mon boss José Didi Dipumba wana Audrey vraiment tout cas tozo koba tout na mitunda na biso vraiment mingi tolito lobela mariage parce que loba mingi batu ba fingi Amida batu ba lobby batu ba ignorer Amida makasi vraiment en tout cas batu misusu bazoloba ke non mama ya Amida 50 ans mama ya bana 5 akoki balate Audrey nanya ngo teli mutu mundelu ke so mutana bana 5 akoki balate et paraît balobi sous balobi azana bakisi ami monaka ki epale ki basa pembete donc mutu lobi na ndenge na vraiment en tout cas mais na minute to ba yende siko na minute azana katanda ko vraiment en tout cas to pesie bambo tembele mama Amida chati yo ko koloba ndenge ni moi c'est so aboti ko bala soutien ya nana lobby tant abatela nzoto na epo ezala na ajuana po azala bien bongo tant ye abatela ki nzoto na wana ezali po kufa bongo ata za na bana 5 eza problème te ya batela nzoto na abatela nzoto na malamu pona ayeba ki to msusu lobby na omoni ayeba ki ke no aza mwasi fo garder nzoto ne kitoko ozomona netinga bona munene mena za sportive omoni na lamuki mwa tongo mwa 6 heures na lupango na beti mo batour na yebi ke non sa mo abdo omoni na munene mais na za vraiment libumte po nini o batela mo nzoto mo sport sala mo bien tonga bomba nzoto na po ayeba ki lobby na ayebi ke non avenir nga isuki ate lobby to yebi te ko za mama bana 5 mama lobby likambo te ko za mama bana 5 de lobby ke mutakoki ko se remarier te non qui vous dit ça nanya ngo lobby Nicole Nzembate za ki yo moni mobile mo bien se présenter liboso na opposa mama bana 5 na ndimite nga ko boya. Et surtout que soit un homme respectable sérieux. Nandimite ko boya. En tout cas, vraiment franchement, na lali na lamu ki na talinga bi otin. Après tout, aza raison na aza libre au sala choix na ndenga lingi. Ye na ve na biso jibe ba boya na kala jibe le quoi ya zo rêver ti le la continuer ko rêver. So esengi mababo ke le moment moto la na ponga la mukato. Bo ke ma moto la muka. Ozo mona bablo mo babongo nga na mona o mabete. Na mona o mabete ya mukonza mboka na biso pe lo veka azaki na mwasi te azu amoni ke mama Amida pazana azuka mwasi ata ba misa ata biso ba oto gangi ata to boya ata to sali bona ngo ke longola alliance za na musapi ya mama Amida mutu mo ke boto la na alliance wana zate mutu mo ke beta na community boto ya mikanda paso azal mutu mo sa donc to na biso na loko sala te loko sala ezaki avant ba bala loko asi ba bala ni mama totalela ka nde bango donc voilà. Voilà, en tout cas, le ça les ali soute Audrey pour une émission les loto aussi to chité déjà lilobana ya suka oh. Donc voilà un peu voilà tozo chité na biso déjà vers la fin. Mais au moni eloko oyo pende so ça moi passe pour na bato ba oleka ba réseaux sociaux ba commenter ba oloba mabe ba sala pela kitoko te bazo finga bazo sala boy eza malamu mingi te donc eza wana eza avi na ngai Audrey question na mususu na tout nos questions na suka papa na biso Vital Kamerhe déjà depuis kana maman Amida bazalaka déjà moi sina mobile mais comment na niveau ya libala te donc ce que tout à la c'est que papa Kamerhe azela ki na nuba zo pouvoir bazaki trop sûr que ba onde ba ko zo pouvoir azela ki ba zo pouvoir bon simanango a kende ko bala maman Amida monte ke seke mbongo pe ya Kosekate Audrey tozo ki une émission pour to lobby batu bazo tuna ba question mingi yango to lobaki lelo na analyse biso pe photo mekato lobela yango donc bazela ki ava ba na ka bazwa pouvoir liboso ava ba balana. En tout cas bolimbisa moi mingi bat baolanda biso na sekai moi mingi entre nous na sekai moi mingi et Nicole mutu moko te ba pesaka responsabilité sans que azala marié. Au moins na micho papa la biso Vital Kamerhe azala na engagement te. Tango azo simba mboka aza déjà lokola mokambi. Donc exemple nini biso to Rolanda soki yi aza exemplaire te. Et senga ki fala ki ye abala acha mwasi lopete na musapi po biso ba oyo to ba ke non eza mokonza mboka moko abala mo histoire na bango esungi bato ebele ozo comprendre biso to zo ba aventure biso to mona ba aventure tozo sekalelo tozo silikalelo mais eza et servir pe leçon libala na bango servir leçon na bato ebele biso mo ba congolais to yebi o toza na mitu to yebi o tozo kanisa o bango tam so biso kanisa bango ba kanisa te donc sunde ba memela couple bango ezande biso pe to kanisa te ozo mona lo senga ikaka papa na biso veka il faut abala kaka po azo kamba mboka il faut moi ça la pembele obi kaka na butu tango balalaka moi lilo balito chérie natale vidéo mon boye ba journaliste bazo ka pasi bébé moi est-ce que ta moi bis moko koza te pona ba
chroniqueuse. Est-ce que bébé atamo to resomba atamo ba nani ba matos hein pour na ba journaliste. Voilà qui vraiment et c'est qui vraiment fallait qui moi si azala pembeni pour atelise ba biloko nyonso wana. André tozo chité na biso moi conseil na ona ba mbote na bayo ayo. Conseil quand on pesa na bateau bazala na biloba lo bateau tika ba blabla to tika déjà na obenda bateau na batebele ba oleka donc nga nazala nga simple chroniqueuse na simbi micro na tuni mutu a ko déborder eza en tout cas problème na ngai te ngai na tuni opinion à vie biso to za biso ba l'église au milieu du village de côté la mutu te j'espère que na pesa ki micro na ba moi batu moi na pesa ki moi micro pe na batu ba loba ki pe à propos ya makambo libala wana et ba popo batena ki e engagé ki ngate engagé ka ba mo parce que biso za na ka pona kotuna Nicole Nzembo ebi musana biso ka mo ko landela mo kotuna en tout cas conseil kana ko pesa na bato ba lo ba biloba ba botika ya mashore buka la botika ba vo ekokende ponde za ba si ba balante na autrement salate total kande soki za Nzambe total place emi mabango so pesa ka décision biso mo bata mokili total pe ka place ba kokende mais biso photo souhaiter za ka ba bonne chance ba bonheur en tout cas ba bonne chance na couple wana parce que ba memiango na église ba memiango na ndako Nzambe po ngai yana mutu mona banga te lokwa Nzambe wa likolo o apesanga pema na opemela sikoyo donc lokwa ba memiango na ndako Nzambe bakena ngona église ya eza so ya ba aventure te ya so ya ba aventure te lo totika biloba lo batotika ba blabla totika ba mokeri totika buzoba en tout cas conseil nga na ko pesa ngwana totika bango biso to landa nde makambo ya mboka na biso o eza intérêt na biso mais ba vie privée ya batu etali biso na eloko moko te donc voilà. Bambote na la pesina. Ouais, na pesi d'abord bambote na Noël Ambeto, il y a les langues fort déjà na Paris 20e mois na Noël Ambeto donc il y a vraiment ça accro na internet na bike tant émission kokota autala ngai Noël Ambeto bambote no yango wana Marcel Mazamba déjà na bi que ba samedi toza déjà na ngambo qui sont wana pona kokunda moko ya ba sœur na biso auta kotika biso en tout cas Marcel Mazamba mes condoléances na Rosala vraiment to kutana na INSS wana déjà motema ya Sylvine Tumba na pesi déjà bambote na Lorette la perle tamba maman lopango bambote na yangwana grand Gracelonge Vibudulu petite sœur na ngai propre en tout cas mutabanga Nzambe lokola yo so ba ozalata dizimboko ko bonga merci beaucoup Rifram la douce bien grande sœur na mokonza basse mokonza taille na mondi déjà wana Vastinza Zia ma cousine déjà wana donc double fonction bambote na yango wana na yo moko Nicole Mutoyambinga ya choisi matata l'ange céleste motema ya la gabonezo bambote no yango wana vraiment ya Willy Musheni bambote no yango wana na pesi bongo pe Serge Amissi Lomami bambote no yango wana déjà na Paris Serge Amissi Lomami na numéro ya téléphone vraiment nini na pesi numéro ya téléphone nanga eza 00243 ya Willy Musheni code mboka 89 27 44 919 089 27 44 919 WhatsApp nanga voilà merci. Voilà en tout cas ngai na part na ngai pe moi conseil ko zanga te ka ya koloba na analyse to sali lelo vraiment en tout cas mingi na komeka ko encourager mukulu aba mukulu abi président JB Piana zalaka yo zaka mobile talaka oza star. Star toujours au tika star donc le Kambusoki nengi c'est leki nango autrement ya ko sala ezate leader na biso ya munene ya mboka JB avancer na ye quand de tolobi président JB yo évoluer tracer chemin na yo ebele ba olela yo na sima basi bazali ba olela lela na bango président JB pe bimisa pe kabola pe moko ya makasi lisusu bimisa pe kotoyo la tsalo pete biso pe to confirmer to lobela ka bonde to lobela lelo wana pena tuka na lobby to pesa ka mbote mingi vraiment tuka to condamner te to fingite to ignorer te to connaître mais to salika analyse na émission lelo ba babalani ba pe babalani na en tout cas bo sale fort ka bo balana vraiment tuka wana na pesi mbote na mo bosse José Didi Pumba na pesi mbote na Emma Meya Fondation Lisalisi ba lobby makila diameza ka God Nsizigo da mon vie zonga ndongo zala kinde na ebelio mama Emilie Nzemba motema ya tous pepele ya mbetolo mama chérie mama Alikele mbalobi petite sœur propre Nancy Nzemba moi ça
pembe balobi mwasa pembe zaka na sinzemba te ndenge Audrey eza mwasa pembe pe na sinzemba wana eza la perle noire Nicole Nzemba ndazo confirmer vraiment en tout cas balobi Audrey eza mwasa pembe concert na ngai yeyo. Na Congo France toza ba qualité nyonso okuta na mwasa pembe okuta na mwasa moindo kaka lokola la perle noire Nicole Nzemba na pesi mbote na Alain BCBG o asimbaki lelo bilili ya lelo Alain BCBG wana tobosa na régie kuna na technique na biso tozala rapena na bosani na Christian tozana Christian vraiment o asimbaka montage eza Christian to pesi mbote na Congo na bandinga nyonso ya Congo France pe batu nyonso bo sepela l'émission Nicole Nzemba o bo sepela ko yambanga na banda kuna bino toujours bozala kana pona ko tsaba mega bo sabona na kata site au Congo France pona otala ka biloko ya Nicole Nzemba ngape na lingi bino mingi na pesi bino mbote mingi bisika bozali wana tolobi. Au revoir, Tokutani, à la prochaine. Bisous, bye. Restez branchés dans Congo France. Ekara Moulaï. France.com. Site ya Tolo Masolo Danji. Masolo Kitoko. CongoFrance.com.